Ya solo bandeko bana soni ekolo Congo oyo kimbangu amonela kipasi mais ya solo biso tozali ba reconnaissante toza ko reconnaître teke ya solo bankoko na biso banyokomaki pona mabele ya Congo ya solo te tata nzambe tata mpungu tulendo kalunga oyo bankoko na so babelelaki ye biso towangana bango towangani bankoko na biso tolibi te bankoko na biso bayebe eloko te po ete bakendaki université te bakoko na biso bayebi eloko moko te po ete bayebi anglais te po ete baza na connaissance moko te na français po ete bakoko wana bayebaki kotanga te na kokoma te towangani nyonso ya bango tokomi wapi pourquoi sommes-nous to basiko na monoko bino bolingaka ekosepelisa bino pourquoi sommes-nous arrivés là dans cette impasse que personne parmi nous moto moko tazoza solution tokomitele ngano tokomitele tozokokanisa ke solution na biso euta na orient tokomitele no tokanisi ke po tokoluka kaka mondele oyo ayelaki biso pasi toluka ye e tobosani te bankoko na ye bato baza na origine ya souffrance ya oyo anga na yo na bana na biso est-ce que tokokoloba arrête te tokoloba non te il faut que tolobaka amen tokokoloba te ke don tomekana kotala entre nous wapi eza koyela biso na division wapi ezoyela biso mobulu même dans nos familles. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Pourquoi on n'arrive pas à comprendre, détecter le mal? Ah ben oui. Mais quand il y a des professeurs d'université, il y a des gens qui ont étudié dans un titre académique, mais ils sont incapables de trouver la solution pour cet état, non-état. Ils sont incapables de trouver solution pour la bana balia. Nakati nekolo Congo, bana bakufi nzala, bana bakomi ko bomana. Nana za hotel, nana za la base. Tomi tuna na biso na bino lelo, nani moto aza na base. Bon, biso tolibete ya solo, biso bana elonga. Tozalaka fier na kobeta toloke ya solo tozali bana elonga po ete tozali kotosa oyo nyonso bankoko na biso batikelaki biso tozali kotosa oyo tata kimbangu ja ntungu na mwinda na biso aza kolakisaka biso nzela tozali kotosa oyo tata kimbangu aza koloba mama kipa vita mama mafuta mama nzinga bankoko oyo bakenda nkoko nkuku mpemba yepa alobi te bobosana te nkolo mabele ezali nde ngai bokanisi ke bakomo biso tokotanga kawana tokenda konduka ngo na livre bokanisi te bakomo biso tolobelaka bino wana toimagine yango tobotika ke no mark tokomaka mark biso tolobi koko nkuku mpemba kimbangu ja ntungunwa mama kipa mvita ndora me pone bobakisi te ko mark o philippe de o lik de pone nini babakisela bino te ba vrai kombo na bango quelle aliénation, surtout nous, à nous les noirs, oh tu dois qu'on la carte d'aliénation. Alors, il y a solo to kota na mozindo pour te tout là qui s'abine tout le col à la révision. Mais to pesa na matondo na bino nyonso na komo tata nzambi mpungu to lendo kalunga zalo komo tata kimbangu dan tukuno zalo komo mama kipa vita bankoko ya biso oyo bino bobosana
vous remplacez bango na bakoko ba importer la bino, n'est-ce pas? Oui. Vous préférez bakoko ba importer la bino ba yela bino bango ko ya na bateau. Bobo c'est oya bino ke ba tiela bino na kati na kachopa. Mais baza côté ya bino te ma maman ba tata to côté ya bino butu na moi. Et biso pe toza ko luka kaka na ba recherche na biso nyonso to ko luka to yeba manani bakosa ki biso e bakosa ki biso pona nini to kana nous. Israël est un mythe créé par le système occidental en 1948 pour accomplir ses agendas. Regardez bien. Israël bombarde. Israël fait ce qu'il veut. Pas de sanctions. Pas d'isolement. Silence total. C'est le fils du système. Israël n'est pas le peuple choisi de Dieu. C'est une création du système pour dominer le monde. Les États-Unis d'Amérique sont sous l'emprise d'Israël. Tous les présidents des États-Unis sont allés en Israël pour faire leurs demandes au mur de l'ancien temple. Que nous cachent les dirigeants derrière ce rituel? Alors la vérité est claire. Israël est un instrument politique du système occidental. Le système utilise la religion en parlant au nom de Dieu. Personne ne remet ses paroles en question. Voilà la vérité. Maintenant, c'est l'heure du réveil. Merci. Alors, c'est l'heure du réveil. Là, papa, on a bâti ici, plus la manipulation. Mais vous êtes manipulé. Bien, vous êtes manipulé. Vous avez manipulé la bateau avec qui bino na mayele pour te bateau na bayeba ki yango bien que bino bozali banani na tango bateau na bayela ki biso religion chez nous bayeba ki toza banani fallait ba détourner biso chemin ya tata Nzambe pour te balakisa biso nzela ya bobongi oyo ngai na yo tokoyeba ko bima nango na kati te. Mais kaka na kata bandeko na biso oyo ba mayele mabe balingi tout pour eux, rien pour les autres. Bango va s'associer. Na banguna ya mabele kolo Congo. Na banguna ya bankoko na biso. Na banguna ya tata mpungu tulendo. Baza komona bazolonga. Pote baza ko manipuler bino. La manipulation. Pour na récite na bango. Ngara lobaki ke na tikaki. Mais na zongeli bino. Révision. Nini to lobaki te. Nini to beta kimbela te. Bandeko. Boye baki nyonso. La reine de Saba était la reine de la tribu Bena-Congo, l'actuel Congo. En l'an 4200 avant l'ère des poissons, les tribus de Bena-Congo ont quitté l'Éthiopie et descendirent vers le Nil. Les Noirs de grande taille se sont rassemblés et décidèrent de fonder un pays qu'ils appelèrent Ekipata, l'actuelle Égypte. En l'an 4000, l'Égypte fut le premier pays développé du monde dans tous les domaines, religieux, politiques et technologiques. Toutes les nations du monde venaient en Égypte pour apprendre la sagesse et chercher les nourritures. Voilà. Face aux étrangers de toute race, les ordres commencèrent à s'introduire dans tout le pays. En l'an 1300, le pharaon Kenatu, Akhenaton, se leva et commença à lutter contre les désordres. Après la mort de Kenatu, les désordres reprirent en Égypte. La tribu de Bena-Congo était maltraitée et ils ont préféré quitter l'Égypte et ils se sont réfugiés en Éthiopie. En l'an 960, la reine de Saba, reine de Saba, de la tribu de Bena-Congo se maria avec le roi Salomon. Voilà. Alors, on le Congo, si je prends tout mon temps, il y a un élément pour convaincre Bino, pour l'accès Bino Nzela. Pourquoi je perds tout mon temps là? À cause de gens qui ne comprennent rien. Nazo zonge la kata. Pour nani? Parce que nana bolingo na Bino. J'ai de l'amour envers vous. Nana bolingo o tata zoluba te kolemba bango te zongela bango poete non o ya prophétie il y a 1921 le baké était bana nanga bako bima mais na kati na bako bima ebele ba mingi bako zonga te ba mingi ba landaki ba tondolo na kati na zamba bako tika na zamba bako zonga te na terre promise. Bakozonga te na mabela kachopa mais ngala zana besoin na bino na bolingo na bino comme na protéger ki bino na covid na zako bele la bino susu na bino na bana na bino to lukanzela bosolo to lukanzela ya Nzambe ya bosolo to lukanzela ya tata mpungu tulendo
toluka nzela ya tata kimbangu ja ntungu na yende mwinda na biso ndeko soki moto aza kokosa yo ke arrêtez leurs histoires là, ils inventent n'importe quoi. Lobela ye papa yo oza moindo tangelanga na kati na bamikanda nyonso bakoma histoire ya moindo eza wapi bato babanda mokili biso, mais histoire na biso eza wapi na kati na mikanda bango bakoma tuna ye akokangama. Tuna ye bakombo tomonaka baprenom Lik Mathieu, mais bakombo na bango ya solo eza wapi? Voilà na kanisi boyebi yango ke bato baza kobundisa biso babandeko na biso, banguna na biso, banguna ya tata Mpukutu Lendo, banguna ya nzambe ya Congo dantotila eza kaka babe na Congo okondimango ebi bato mona asomondele te. Je me souviens encore na ye pote na zongela bino tomonaki moto moko abengaki kombo ka 15 pasteur wana abimaki alobi tosali mosala mingi mpona koendormir bacongolais, tosali mosala makasi. Bomonaki video esirkelaki kanisa akosaki alobaki ya bosolo, alobaki ya bosolo bato ebele baloba bayoka yango. Maintenant lelo baza kolanda kaka bafaux pasteur wana baserviteur de plein de ténèbres oyo bazopesa bino bobele n'importe qui. Ebongo mokundenge bobelelaka mokolo bobelelaka basirene de zo wana bobelelaka babato wana nyonso mokolo bakobimela bino bilima wana bakobimela bino bandako na bino bamingi babimela bango bazwa maboma na bakati na baeglise bakomokobisa bino bolia matiti bakomobisa bino bokoma nyama na mpona nini? Mpona kozanga koyoka kozanga kotosa biso tolebibe bino te tozwaka kaka ekobelela bino bandeko totosa nini? Totosa bankoko na biso, totosa nzambe oyo akela mokili tata Mpukutu Lendo, totosa ye Kalunga, toluka bosolo na ye po ye totala bandeko. Rappel comme eza révision, rappel souvenez-vous botala na banda tondima bango banda bayela biso christianisme na 13e siècle pour abo bayebite. Mais qu'est-ce qu'on constate? L'Afrique etikala dernier bakontinent nyonso ya monde. L'Afrique etikala dernier mpona nini? Po ete bayebaki c'était une bonne guerre, bayebaki ke soki tokeye na bango totiki bango na croyance na bango, totiki bango na culture na bango, totiki bango na bonzambe na bango, tokolonga bango te. Il faut toséparer bango na bonzambe na bango, topesa bango oyo ya biso te nango importe oyo ya lokuta oyo badiabulu. E bato wana bayelaki biso bayaki na mbeli, bayaki na revolver, bayaki kokata bankoko na biso maboko, batangisaki makila, babetaki fimbo po ete nkoko na yo ya bakoko ya kala bakwea na kati na piège oyo mongula yake nango. Moto bonzambe akokia na mfimbo, moto bonzambe akokobeta moto po ete alanda nzela biso tolobaka te. Nasila sima bino fimbo, nasila beta bino, nasila lobaka non kombo dimite tata Mpukutu Lendo, kombo dimite tata Kimbangu na Tungunwa, noko sola bino te bokoba enemi nanga. Nasila lobango e bango bastrike bankoko na biso ndenge wana. E bato wana bondimi kesto bayaki na bonzambe ndeko nga nazoloba na ngai na ye révision te oyoki malamu olobi te nalonga makambo bino pampamba wana. Moi je dois suivre ce que mon pasteur me demande. Allez-y, suivez na suka okogrese mino kala te mikolo eza kotanga bokolia mino bokotapa papa sala bane koloba papa mofolo lobaki ya kenda papa sala loba makambo oyo ngai na ndimelaki ye te. Okokoma na suka okoyeba bango mpe bazobunda bango bitumo tobunda biso na bango ya sylvie na bango mpona bana na bango. Eske biso tozo mayele nga na yo tozo mayele po ete tobundisa bango, po ete tobenga na bango, po ete toreconnaître bankoko ya biso oyo baboyisaki biso toyeba bango. Tosala nini? Toza na kati na mateya toza koteya bino ke makambo nyonso ya kosalama bankoko na biso baza koserve biso baza kotala eske bango baza comprendre bazokomana bandeko na bango azolobela bango ese bazorespecte maloba ndeko azolobela bango te baleka oye bamosusu bankoko nakoloba bamosusu bazokanisa nalata mvwela nalata ekoti
on va lui dire que non, yenda zali chef ya l'église des églises, yende photo yokela ye, il a oui, avant le bako, oui, te, papa, maman, yokangai, benda bana, appelle tes enfants. Lakisa bango nzela bobiso. Lakisa bango bobiso. Bato sanzambe. Ba respecter banko ko bosenga bolimbisi, ba o ba bunga kinzela banko ko na bango, bosenga, j'insiste ngako insister na yango. Na zako insister le kambo o bazo kansake to sala ba ventil pendant 10 ans, 15 ans, to baka le kambo yo. O azo kansa ba blague, matali, na nazo loba. Nazo ko insister, na ko zabilo bandeko, to luka bo solo poete ezo ya mabe. Ezo ya mabe. La turbulence, le tremblement de terre, bani, nanu bo vivre yango tezako ya. Nanu bo vivre, nazo pole, c'est pas pour vous faire peur. Hein? Nazako bangi sabino te sa no bo solo. Nazo no bo solo siko bo bazana awa kati na ba poto. Po ete biso de sengela ki biso na bino tozonga na kachopa po ete to lakisa bandeko nzela ya tata. Mais boze bango te, que tout un devoir. Boze bango te. Nkoko bayelaki biso ba principe na kati na maloba na bango, bayelaki biso ndenge nzamba bino senga na bango. Nzamba nkoko na bazo ko inspirer biso. Lobela bango boy. Yebisa bango boy. Baluka nzela na biso. Biso toko ya. Soki ba bengi biso, toko ya ko assister bino, toko lakisa bino nzela, toko pesa bino mwinda. Mwinda wana ya tata e lakisa bino nzela. Bozoka, to bozoka te. Matondo bao baza koyoka o bazoka te, alors bo continuer kaka po ete solo bozwaki importation ya christianisme wana e la biso kufa e la biso division e la biso ko kabwana e la biso nyonso ya mabe moka ko ba le contrat azate so bo côté na kati ya religion o ba yela biso division ko bana même na kati na l'église division za na kati wana ko kabwana za na kati ko kabwana ba famille kabwani batu ba kofi batu ba bomani mabale kofi likolo kaka nzelo bino bozo landa o bazo kosa bino butu na moi biso do kosa bino te tuzo na biso bosolo voilà bande ko to na bosolo to ko senga na bino parce que bo nyoso tango ekoki ke solo il faut ka chopa ezwama na batu ya solo bato nyoso eleke biso lo kuta bato bo mone bo kuta na ba na nzela yebisa mwana na yo ba étranger nyoso kuta na nzela ai pesa yo information bet banan o ba yela biso bonzamba lo kuta e ba teyi bana na biso bakangami bande ko so bakangami surtout bande ko na biso abasi bani tete ça c'est la voix makamon certi bakamona bina pambola to linga wote biso linga oyo pa mama yeba kana butu alelo yeba ke bazo kosa yo baza bato na lokuta bato na soloka e bazana besoin pour na bango ba survivre il faut yo le couteau bango ba créer na monde la tibino vidéo le bosote o ba sala nyonso ba sala izo nimisa mokili na kokufa na koboma bato po bino bolongo na nzela wana bato ba kolongo na biso na nzela wana ezali nos ancêtres bankoko na biso bato ba kopesa biso nguya na mayele ya kolongo na kati na nzela wana o ayoki malamu donc to obéir désobéissance ne mutu sala biso boye. Nous sommes là pour nous qu'on a pas été désobéissance et côté la kati na mabota bande comme soubalingi ba préférer souffrance faire la bain na Congo eza komata suka nango wapi toko suka nango wapi na souffrance wana soki ngana yo lelo to luki nzela bankoko te po ete na bokasi na biso bango basalaki yango na bankoko na bango o bayelaki biso lokuta o bayelaki biso kufa. Biso siko pe toujours bele lango toujours salango na bankoko na biso pote basunga biso balongola biso na kati na nzela oya mabe nzela ya religion nzela ya politique to longa nango bamingo sera papa information eza nini acteur eza nini te pona ko bima pote o nyonso salama na kati na politique o nyonso salama na kati na mboka Congo base nango origine nango yango kina bazo kosa biso na kati ne kolo Congo ke ndeko musala te moi je dois tout pour moi rien pour les autres nyonso wana bobiso bozanga bobiso soki bozalaki soki bazalaki na kati na bobiso babate oza ndeko langa te mais comment l'autre me demande comment l'américain me demande que non azwa oyanga nyonso azwa richesse biso nyonso e ngala boma babato nanga na nzala na babato ba ndeko langa na nzala te azo kostanga pour nini e bon on n'est pas na ye ya ye e ye pa na biso nyonso nini
soki tona bolingo ya baninga bolingo eloko ya liboso bolingo biloko ekozala te me balongola biso bolingo bakomisa biso lokola banyama tokoma koluka mutu na oyo alingi aboma moninga mpo alia aboma oyo mpo alia aboma oyo mpo alia. Voilà bandeko nakanisi boyebi yango bien ke makambo nyonso toza koloba na kati na Congo ezosenga biso nyonso totelema mpo ete tobikisa Congo toluka ndenge nini piège oyo bamemelaki biso na banguna na baétranger nyonso toboya yango mpo toboya yango tolanda nzela bankoko na biso totelema tosimba dalapo drapeau oyo atataki mbangu ta ntungu noir tosimba yango tosimba oyo nyonso akoloba tata alobi simba dalapo na ngai bana elonga bolanda simba mwinda na ngai mwinda kolakisa nzela drapeau kolakisa yo botosi ya tata kimbangu nyonso wana tokobelela bino mutu na moke moko na moko na biso ameka koyeba ke eloko nini esengeli tomeka kozala nango mutu na moke tolakisa na biso bandeko mosusu drapeau na biso mwinda na biso likonga na biso to pepe oyo tolakisaki ya solo oyo baza bana elonga na nini na botosi eloko ya liboso na nyonso toza kosala na kati na mokili bisika tokotambola bisika tokotia makolo botosi liboso otali eske tata kimbangu kolinga makambo tata mpungu tolela kolinga makambo nasala moninga nanga mabe nakosa ye mpo nga nalia na nsima na ye soko bani kolanda biloko wana respect ya biloko wana ya makambo wana nyonso mibeko wana ya baprincipe wana yango wana nde bonzambe oyo bonzambe eza na kati na biso me toza koyeba te tokoluka ngo na libanda koluka na libanda te eza na kati na yo tokani malamu. Voilà bandeko bana somekolo Congo lelo toluka moye ndenge tolakisa bana na biso culture na biso tolakisa bango bamonoko na biso lobeli na biso bankoko to banoloba nini babande kolia nini bana wana babande koyeba bana na biso bana koyeba ke te bankoko na banolia mbinzo moi je suis là qui mbinzo papa c'est quoi ça vient d'où ça la qui c'est que dans bankoko na yo baliaki yango baliaki pondu saka baliaki safu lakisa bango longola bango na nzela wana bobungi oya ba culture bato misusu na minoko ya bato misusu longola bango na yango tokani. Voilà vraiment esengela ki liboso nano na banda na partie oyo ya oto ko benga éveil ya spirituel oto ko benga sérénité spirituelle pour être Congo ezala sauvé et là comme ça ko bikisa biso te bandeko exacte que non nos divergences de partis politiques nous sommes la division on a un parti politique boy biso des tâches nini cahier de charge de biso boy projet de société de biso boy te ya mon importé ngai moto ya religion boy ngai na koyokana na oyo wana te ye oza na église mosusu ngai naza protestante ye aza catholique ye aza musulman nyonso wana lokuta bato na soloka tokani te ya bandeko matono bakere na bino matono balike na bino wana en tout cas bandeko eza plus important que oyo kolanda na kati na actualité na biso ekoyame oyo nazolakisa bino eza vraiment ya makasi po ete badivinité na biso bana besoin ke na sauver bino na benda bino peme na bango boluka bango bakoya bakolongola biso bakopesa biso tinel ndenge nini tokoleka po mwinda na bango mwinda tataki mbangu tozotambola nango elakisa biso nzela. Alors bino pe boya ko rejoindre bana elonga tozala biso nyonso bolongo elongo po ete tolongwa na kati na esclavagisme oyo bayela biso bango bana besoin totikala besclave bana na biso encore besclave ndenge basalaki bankoko na biso e bango balingi econtinue survie na bango edépendre nako mais oyo ngai naza koloba po ete tolongwa tobaki te. On n'a plus besoin de vous. Non. Nous, on n'a pas besoin de la politique. On ne parle plus de la politique. Allez, dehors. Allez, on ne parle plus de la religion. Allez, dehors. Allez, tout va autour d'une table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on a couvrir les bateaux. Bateau baziki landako. Bateau bakufi landako. Makile tangi landako. Et c'est tout sokolamo. Bilamba selte basola kat na famille. Bokomona na bobiso wana ekopesa bolingo. Okomona bakoka soni. Division tozana ngo ngai mutu bo ngafuna yina wana po bango bazana boy ekosila
Et que c'est la Nzambe à l'obli, tout ce qui s'habille qu'on a pour être Congo et Tongama. Pour Congo et Tongama, il faut tout le monde, la katina, le connu sur la qui mise à Koufa, il y a le Kuta, il y a Soloka. Bon, qui est Matondo, ma kerbi, Matondo, Balek, Nabino, voilà, bande qu'on a dans le Congo. Congo dirigé par des étrangers aujourd'hui. Congo est dirigé par des étrangers aujourd'hui. Il y a un autre qu'on le bilan, Makamonini, Ndegene Congo est dirigé par des étrangers. Bande Konangai, côté spiritualité, la cancer, pays bino matoi, moko na moko, abe na be banane matoi, toluka, bosolo, toluka nzela. Alors, tokelelo, la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et là, on est les cas, na terrain, na kati na mboka Congo. Pour constater que, moi, j'ai constaté que le Congo n'est pas dirigé par les Congolais. Le Congo n'est pas dirigé par les Congolais. Le Congo est dirigé à l'extérieur. Banani o baza ko diriger Congo na libanda. Ce sont des étrangers. À la demande de qui? Ils sont nombreux. Bah étrangers non sont bazo diriger Congo à la tête na bango et à la France. La France dicte comment il faut diriger Congo. Alors, mes chers amis, na patrouillé makamomingi na Congo na komona faille za mingi. Bozange za ya mingi na kati ne kolo Congo. Pona nini? Bozange wana ezali pote ba on bazo kansake le miette bazo pesa bango, miette ya pouvoir bazo pesa bango et que baza capable ya ko remonter ya ko tonga Congo, bien au contraire. Boko tonga Congo te. Bako tonga Congo te pona nini bolanda. Na seconde moko ce qui va étranger va décider. Na seconde moko ce qui va étranger va décider va mettre Congo par terre. Va check Congo par terre. Par terre comme je vous dis. Na nyonso je vous dis. Est-ce que vous savez que la banque ya Congo nyonso est un membre étranger? Aucun pays du monde que bazanga contrôle la banque na bango, contrôle la monnaie na bango. Les Libanais, les Asiatiques, bananio, imprima kamongo na biso ndenge balingi. Et ça va contenir monsieur contre na Congo va toucher en haut. Il y a l'argent là-dedans, économie en boka. Va remettre mboka par terre. Les autorités vont kunate. Alors, pas Siwana, na économie, ba société, non seulement pour étranger, ba boutique, ba magasin, ba société, non seulement pour étranger. Mais comme là, ils sont contrôlés par des étrangers. Énergie, ils sont contrôlés par des étrangers. Non seulement. Est-ce que vraiment ça veut dire que bon ma biso nyos ba ko bon ma biso te c'est ba le bon ma biso nyos la mokolo moko ba ko bon ma biso te pour ba capable ba simi nyos ba restaurant ba bar nyos c'est ma boko la bango tout le monde va buvette mi kemi ba zo de briller kaje moko ba sanga ba langu saka bana ba tekaka masanga mais nyos so tali bien à la source et za bango ba ko taper poison ta na ba société saka masanga bobe ba congolais nyos a profit. Est-ce que vous voyez pas? Voilà ce qui se passe au Congo. Mboka la dirigé. Mboka la mboka ba paya. Et si papa, on a besoin de un bon boulot, on le prend un terrain à Bango, un terrain occidentaux pour garder les pauvres sans pouvoir. Pauvres sans pouvoir. Mais nos amis pensent que nous avons un pouvoir. Voilà, Bandeko, oh, nous sommes les Kanakats, le Congo, nous sommes, sauf rien, et ça n'a pas beaucoup d'étrangers. Allez vérifier, pour vous s'engager. Et là, nous sommes même noirs, oh là là là, ah, Batami Kuna, il y a des imposé ma prix. Il y a des gens qui pèsent à Mibeko. Namboka, nanto mora te mokili mobiba. Et biso tina na biso zali biso babena Congo.
tina na biso za nini na mabele wana koloba ke nous sommes babe na Congo pour mboka na maboko ba étranger ebanda quand boluka boyebe banda quand c'est na kati ni tolobaka ma spiritualité c'est là où bazwa biso et tout se passe terre vect nyonso baza ko telema baza ko skene kaka au service des étrangers des belligérants basali tourner bakenda wa bakende na Rwanda bakende na Uganda bakende boy non c'est la solution même ce que vous entendez parler du dialogue c'est pour l'intérêt des belligérants pour l'intérêt des étrangers pour infiltrer encore pour une énième fois des étrangers chez nous. Bazala besoin de que balobake non oui biso ba catholique biso ngai oyo boye ngai oyo mbona tanga bakombo na bango ezate que biso bato nde tozala nzambe nzambe atidi biso to kota la paix. Quelle paix va ça on a papier depuis quand? La paix na papier ezalaka tena mokili molimo mais ya biso la paix na papier et balingo vendre sa biso susu pour combien quand une fois vendre sa biso pour être to que nous dialoguer. Pour nini pour être étranger ba français ba obligé bango bon vendre autour d'une table pour être biso tout survivre. Vous avez bien compris? Je m'adresse maintenant à tous ces voyageurs, tous ces patrons qui sont à Katina Gombe, à tous ces ministres, députés, sénateurs qui sont à Landakanga Bangoa, à Katina Kinshasa. À Landakanga Bangoa. Et Bango ne va pas porter changement. Si vous pensez que l'esprit vous a n'angoya pour servir, Bapaya, Mboka les a Bapayate. Mboka ona, ils ont Bankolo Rango. Bakoko ya Congo, Bango Baza Koloba Sikoy. Ancêtre ya Congo baza koloba botika mayele wana botika bisaleli wana ekobikisa bino so vous autres quand c'est que bisaleli wana non bon moi la France m'a appelé hein la France oui monsieur XY madame XY a benga kinga a pesca ba consigne mais est-ce que toi un jour tu peux donner des consignes na français ministre français moko général français moko colonel français bengaye au pesca ba consigne que non regarde fais ça pour la France pour nuire France jamais bandeko na bolingo to arango vous changer. Il est encore grand temps. Il faut changer. Mota la passe à bana. On va dire que non comme la bala. On va dire que l'église. Il y a un luga comme bala. Il y a un luga comme sala. Il y a un luga qui est des poteaux. Mais il y a un paradis. Paradis on va mon akate. Paradis on va souffrance. À cause de qui? À cause de nous autres qui se disent que nous sommes intellectuels, que nous sommes capables de sauver cette nation, mais on ne fait rien. Tout salarié pour nous. Voilà bandeko bana somé kolo Congo, voilà bandeko donc toujours le bien mikolo nyonso, les autres toujours dépendre de la culture na bango, kolia na bango, makamu nyonso na bango, pour ceux qui n'ont pas français tenga bo mona ngai bololé, bo mona ngai zoba, faut le bleu français bo mona na muto mayele, ke na nga na journaliste, ne bi ka français ne bi anglais, ba langue ba la paya. Bankoko ba boya. Il sa banano ke bankoko ba boya ngo balobi luka to luka nzela na bango. Alors bandeko on a bisa bino ke biloko nso le kala carte de Congo, la base c'est la France, c'est la France qui organise ça. Servir à France, servir à occidentaux et dépendre na Congo actuellement. Et ben on dépendre de nous pays à ouest, mais pays à ouest ba si wa bandiko ko kima bango. Ba comprendre les bango abi TTT ba biso tout ça sous ba mayele te ba tout ça place kuna te alors to kene to luka kakana na centre to luka surtout centre Congo o mukibe biso ko tala biso ni ba kongole ba tsane e ba tsane biso ba kongole yakato bina allez yakato bina to s'appelle atobina allez to bina na biso to bina ah bon bana no ba ko bina no ko na yo bina lelo bana no bazana courage ko bina lokola yo bana no déjà basi biso to kola ki to yoka no indépendance cha ba lobi boy ayemi boy biloko matitalo biloko to bano yoka ngo ba nzembo na esenge ba nzembo ya suweni musoro so fere kumbanga malembe nazali papa ya bana tika donc mai ba lo bazo yemba ezoteya mbolanda ozo yemba malelo pesa na sima mabe ale tuba yena mu Congo ale sala ye boy ale matela ye ale kumba yena boy kaka yango
c'est ça. Bana wana bozo te bango biloko malamu yango ko vendre bango yango ko pesa bango mayele botala ba université botala ba études supérieures nyonso sorti na bango ba titre académique bazo pesa bango à quoi sert et servir na quoi na mitu eloko ezate voilà bande ko bana somekolo Congo nyonso wana tozo kotala alors tant que beta ma tozo bena matoi alors bande ko ebele bazo kantike tozo ko sala po ete tozo ba jaloux na bango te to linginde bino to linginde to sala bo solo po ete souveraineté na biso bako to sa biso na bapaya ce qui ngai na yo to sali malamu na mboka na biso e ba monike te ba congolais bazo vivre mieux et ko pesa le kumu na bino na biso nyonso matombo voilà bandeko ya solo que tant ko bela la tempête zali ko ya yango to ko bela butu na moi mo pepe zali ko ya pepe na bitumba mo ya molimo ya PV ezali ko ya makasi esenge na biso nyonso to ebake arrivé au nyonso baza komona to sabino ke eza ko ya mabe bango bazo banga bolanda na bokebi nyonso bango na moment oyo bazali ko banga bolanda image oyo na ko tiela bino siko ngala ka avec quelques images comme ça boye ba ko comprendre que makamongo zo la biso za ndenge nini ba occidentaux oyo nyonso bayaki na kati na mabele kolo Congo oyo bayaki ko luka ndenge nini po ete ba servir na kati na kolo Congo ba servir na kati na monde bayaki na lokuta wana ekomi na suka bayebi déjà balobaki yango c'est la fin de notre hégémonie occidentale hégémonie na bango esili alors comme hégémonie na bango esili mais bango balobi te tokotika boye te il faut to continuer ti na suka ba continuer na suka ndenge nini il faut ba continuer na mensonge na lokuta bolanda lokuta bango bazo ko banga mais yo poto banga bango qu'est-ce qui ne va pas bango bazo banga ce qui leur arrive yo poto banga bango bolanda. Mesdames et messieurs, c'est avec le plus grand sens de l'histoire que nous vous présentons le premier visiteur d'un autre monde. Les États-Unis sont le point de nous annoncer que les extraterrestres existent. Ne tombez pas dans le panneau. Ce que vous allez voir n'est pas une invasion, c'est une mise en scène. Un spectacle à plusieurs milliers de milliards de dollars orchestré par ceux qui craignent de perdre leur pouvoir. Ces créatures que l'on vous présentera comme des aliens, elles n'ont jamais vu une autre galaxie. Ce sont des PLF, des formes de vie programmées. Elles ont été conçues, cultivées et scriptées dans des laboratoires secrets, ici même, sur Terre. Ce sont des figurants organiques destinés à nous terroriser et à valider le narratif d'une menace extérieure. Bienvenue dans le projet Blue Beam. Grâce à des merci de projection. Boyoki ango eloko nini eza koyela bino. Ce qui nous arrive, ce sont ces gens que nous croyons sont des grandes puissances de ce monde. On va terroriser le monde dans le temps, dans le mensonge. Comme il y a banda dans le mensonge, dans la religion. Ba créer nyonso na religion na mensonge. Oh bino bondi bakatebo kanto kosa bino. Ba créer nyonso na mensonge pote ba vandisa ki bokonzi na bango. Et lelo est comme na suka. Et lelo comme na suka ba moni ke suka na bango ekoki, il faut ba dégager. Alors pour ne pas dégager bas encore temps de récupérer, il faut pas manipuler le monde. Ba manipuler le monde dans le kuta mensonge. Bazo pesa biso peur que bo banga alors solution to zawa solution ali to luka ba konzi ba luka solution ozo la biso extraterrestre na kani boyo ke bo monya ngopina moko bolandi alors ntango yango yo oyangana yo to luka ba oya biso ba biso nzela ba ba ke te bana bo banga te ya on to lebela ki depuis avant-hier que la turbulence ozo ya tempête oza koya eza tango ke moko na biso ami bongisa milengele ke bitumba ya molimo ya PV ezali koya soki yo zali koyeba te na tango bitumba ezali koya yo kanti ke eza blague etalio omoni pona nini ba créer o ba ko benga AI intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est liée au bon moment pour être bako sabino kati na confusion le couteau est comme solo yo comme on a pas doute va bien. Les doutes profitent à l'acquisé. Ceux qui ont côté m'acquisé mouton qui moi le mouton là amera makila on ça y a le montant noté et ça aïe ba l'homme il y a profité d'ango et tandis que c'est une vérité
mais yo côté na doute fake news te eza nango lokuta te est-ce que mutu akomela makila mais c'est vrai bana baza kokufa baza kolimwa c'est vrai mais sikoyo côté bino badoute mpo na nini tokoti na étape mosusu ya réalité ya monde oyo eza koya il est temps biso tosala tokimba na bankoko na biso tokimela baoyo bakobunda na bango na molimo bango baza na yango ya mabe tokimela bango bocomprendre nga soki bocomprendre nga te mingi bakolela mingi bakoregrete toyebaki te ezalaki ne boye trop tard po mingi bazolela déjà mingi bazoregrete matondo na bakere na balaiki na bino balaiki na bino bakere na bino nana posa nango nana posa bakere na balaiki na bino vraiment ezosala ngai nana posa nango vraiment bakere balaiki na bino alors voilà bandeko oyo tokobelela tobisa bino tout le temps tozongeli bandeko ebele nani bayebi te ke tozongeli bopase message ya bandeko ebele ke oui papa sayala azongeli bémission azongeli kolobela biso e ozonga azongeli biso vraiment ti na grand changement oyo eza koya mais nazo préparé bino na ces grands changements ezoyela biso na préparé bino oyo azokanisaka nazosala bablage matali ye akoregrete lobi akomona kewe oyo ayebaki te ke lelo makambo nyonso akokende bato wana bakota na kati na confusion tobelelaki confusion tata apesi biso occasion ke bakwea bango nyonso na kati na confusion alors yo ozokanisa maseki baza kolela esika bazali baza kobanga esika bazali oyo bagrande puissance baza kobanga en ce moment e bazoprofite na naivité na biso na manque ya connaissance na biso bazoprofite kosurvivre nango mais soki biso nyonso toyebaka mo oyo ngai nayebi oyo nyonso bovino lelo oyo nakanisi baza so na temps mingi te souffrance na bino ekosila souffrance ekomi na suka voilà bandeko il est temps que moko na bino ameka koyeba bon voilà allez tokei na kati na ville ya Bandundu na kati na mboka province ya Bandundu on a connu ce qu'on nous a fait mouvoir que y a eu des mobondo les mobondo babise biso kezaki na kati na bitumba entre les Teke et les Yaka les Teke et les Yaka bazaki na bitumba et alors comme par hasard tout le monde que quelque part bato batelemi bazwi solution pour mettre fin na bitumba oyo entre les Teke, les Yaka et les Bombondo se sont mis debout pour la kolobaki non on dépose tout allez nous allons récupérer les chemins oyo ya négociation oyo ya dialogue pour ete biso nyonso tozala bomoko est-ce que makambo wana ezali ya solo to mpe ezali ya lokuta biso tozoluka nini toyeba makambo wana euti wapi e ezokende wapi alors biso tosali bankete na makambo wana ya bamobondo toyebi ke bamobondo la plupart na kati na bango bao bacreye bamobondo ce sont des tuti n'est-ce pas batuti bato baza bacreye bamobondo wana mpona kodestabilize ouest bayaki nango est-ce que ntango bandeko na biso bazozwa le devant mpo ete baréadike batuti bamobondo est-ce que batenir compte que dans ce babondo là bachef na bango baza batuti e baza bakimance non bake koramasser tout le monde balobi oui il faut bakele formation militaire bakota na kati na FARDC bamobondo balobi bakotisa bango nyonso na kati na FARDC alors bato ebele baza kokama bayebake bamobondo yango na kati na FARDC bakoya kosala nini tovivre baka ebele na kati na Congo tomonaki bakulu na ebele bazwaki bango bakotisa bango na FARDC après na kati na armée ekoma dezo lelo basoloko bakotela bato na kati na bandako na kanisi boza bocha tembe te boza na kati ya Kinshasa bozomona ndenge nini eza koleka na kati ya Kinshasa mobimba ndenge nini bakuluna basoldat ya FARDC bakomba oyo bazalaki bakuluna bakotisa bango na armée me bakoko baza toujours bazwa kutu occasion ya kozwa sous force mpo aza na teni ya kojue bakarte na ye ya kuluna toyebi yango nyonso na Kinshasa mais alors lelo le cas de Mobondo les Mobondo ce sont des Tutsi rwandais à l'origine baye baimpliqué cette histoire ya banditisme wana epa bandeko na biso mpona kokata bandeko tumba bandeko lelo notre gouvernement a joué responsabilité yakende koramase bango ya koinsere bango bazwa français militaire mpo bakota na kati na armée est-ce que basali distinction ya koyeba ke oyo aza Tutsi oyo aza Kimance
boyo bien na so bien tuti 100% tuti na kimans o azali mamsu 75% tuti 25% congolais aza kimans 50% aza kimans baza très nombreux et ba sélectionna bango ba kotsa bango na carte na babondo. Vous êtes au courant? Pour votre information, ils sont là-dedans. Mais bazu bango bazo mima bango ba kotsa bango na carte na pharmacie. Est-ce que baye pour légaliser banditisme na bango ba crime na bango to baye pour ete basilisa mouvement wana pour ba distinguer te nani aza nani toyebi te. Bon voilà mamso koza piste pe ya sorti o nazolobela nazoloba so bako comprendre à partir wana ke bameka kolanda dossier moko na moko baye bautelaki wapi. Voilà concept kopesa yango wana moko na moko oyo aza nani mobondo oyo zaki oza muta secteur nini moye bamboka na milizali obotuna bango na profondeur soki botuni bango te na kati na Congo mobulu ekozala ekosila te po ete bolégalize bango bakomi officiel na kati na armée nationale wana ezali conseil oyo napesi na bandeko na biso oyo bayeba. Alors les jeunes mobondo pardon oyo bamassacre batue bandeko na biso ya kosakana te batumbi bavillage ya kosakana te lelo balobi ke bayaki po babondo bayaki po badestabilize west bakoti siko na kati ya ni gouvernement ke orécupere bango ya auto peni matoi na gouvernement amegana kotala ka wana ya ba jeune wana mobondo oyo bazali bombe à retardement na kati ya armée na biso. Là je signale tout le monde que babondo wana bakozala ba bombe à retardement na kati ya armée na biso soki bensere bango na kati na armée ekozala likama na mikolo yo ezali koya. Donc voilà oyo nyonso wana ezali quitte à vous ya koyeba est-ce qu'il faut continuer avec ces gens là et le mobondo et tout tika gouvernement ndenge azali kosala. Il est grand temps pour na biso na binoto fongola miso to ba pe que non le pays nous appartient. Donc pays appartenir na biso nyonso et c'est à nous maintenant ko ba pe que non biloko zo salama to bono lelaka kaka mikolo nyonso pasi ko sila te po ete makamo nyonso to ko mona ezali ko sila te po ete bandeko ebele oyo baza na kati na mouvement wana babengi mobondo bazali ba criminel. Alors ce aussi bango nyonso ramasser bango nyonso na masse ndenge wana o esere bango mboma mabe na kati na mboma nyonso ekopolisa nyonso. Il est grand temps que chacun de nous ameka ko tala nanu leçon ko mener biso po ete toyeba ko distinguer banani baza banani. Voilà bandeko bana someko le Congo aujourd'hui na kanti bandeko bele baza koyeba te que le chaos eza wana na kati na bele ko Congo chaos wana voie de sortie nango ezali entre nos mains. Voie de sortie à Congo ezali entre maboko na biso. Mais maboko na biso banani maboko na biso bato bazali honnête. Voie de sortie à Congo ezali na kati na maboko ya bato bazali honnête. Oyo azali déjà na lokoso ya mbongo mingi oyo alingi mbongo mingi jamais pote moto wana o aza traître soki amesana ko trahir Congo lelo atandenge nini ako trahir kaka. Alors to mekana ko tala entre nous o baza ko belela dialogue oyo balobi bamema bato na kati na Angola. Na kati na Angola balobi ke Angola eyamba ba Congolais. Alors nous allons nous poser la question bandeko bolamba. Dialogue oyo babengi bato tokele na kati na Angola. Est-ce que ba Angolais eza na intérêt ba Angolais to eza na intérêt ba Congolais? Pour to tamboli dialogue monde entier. Toujours solution ba dialogue te. Totambo de dialogue monde entier. Est-ce que vous pensez que on va même biso en Angola, comme même biso en Addis Abeba, comme dans les Mera, comme na Italie, partout même biso, tu as solution te, on a solution en Angola. Qui se cache derrière ce dialogue bandeko bolanda? Bandeko on a besoin de formation bolanda. C'est la France toujours. Mettez ça des ordres, il y a monde. C'est la France. Pourquoi la France a même à Congo dans le dialogue? Pour ses intérêts. Pour ne pas perdre le Congo. Il faut
faut infiltrer parce que l'infiltration, ce que nous vivons dans l'Est du Congo, tout est bien ok, biloko on a tout, base nango ezali Rwanda, Uganda, et Tolandi, Kenya, Tolandi Empire Imatuti, toujours Empire Imatuti, toujours la France, les colons et les Américains. Est-ce que vous pensez que le américain va mener la biso? Il faut dialoguer. Il faut coûte dialoguer. Nous allons trouver d'ici. Jamais. Jamais bande konangai. Toko takata bakata na ba merde. Dialogue. O ba bengi kinzonzi. Na kati na famille bovanda. Ya solo soki bo bele ko senga batali banda ba ko vandi sabino. Po te bo solo la. Et bo takambo mabe. Pour l'intention ya mutali banda ya voisin boye bien moté pour les voisins yé ko vendre c'est bien solo là est-ce que ils ont intérêt à voisin tous ils ont intérêt à mutu so bon même la cima c'est là où il faut commencer à comprendre et le koni les autres bon na kati na dialogue wana pour na nini ba congolais ba vandi bango na bangote. Et bah Lucas solution mboka na biso oui papa ndako na biso ezikaki bato bakufa ki na ndaku makile tangi na ndaku to chapetiri ya sika to sokola na nini bakiti bisika nini makile tangaki tout ça pour la nini. Pourquoi l'extérieur? L'objectif est de nous imposer encore ces belligérants là. Est-ce que tout ce que nous venons de vivre, que nous vivons en ère de ce Congo, et c'est une mission de le santé. Ce que nous vivons actuellement au Congo, et c'est une mission de santé à Moroté. Il y a autant de généraux, dans le cadre de la FARDC, il y a autant de généraux, dans le cadre de la police nationale, il y a autant de ministres, de PDG, qui sont des étrangers, et ces étrangers-là vivent mieux que nous les Congolais. Bonanda bango tala na villa bazo vanda. Bazana lix moko congolais à télémité pour votre information. Landa bango na babisika bazo vanda. Et les Kimans et les Touti, on le dit mais non, ils se moquent de nous. Ces gens-là se moquent de nous. Bazo mona biso ba nyama. Ces gens-là ne respectent même pas ba konzila biso. Ba respecter ka mutute. Parce que bazana baibike bazana surtout bazana parapluie moko na likolo na France et biso ba kantique oui parapluie na biso conseiller na biso France Amérique mais ces gens-là jouent avec nous. Ces gens-là jouent avec nous. Et c'est que moi je sais nous sommes capables de libérer ce Congo-là. Les Congolais, nous sommes capables de libérer ce Congo-là entre les mains de ces Tutsis et les étrangers là. Tous sont capables. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ce qui empêche les Congolais de sauver, de libérer le Congo, c'est la corruption. C'est la manipulation. Et là, comme c'est ça, et là, nous avons empêché le Congo et Téléma et Mata, les alliés, religion, politique, corruption, manipulation. Et les gens pensent que oui, nous sommes pessinga ya, nous avons bongi nga tona tongi villa, yebarke, l'herbe pesio, au sombi villa, bolanda. Herbe pesio mbongo ya corruption, au tonga villa, au somba ba voiture. Otonga nyoso lingi yeba ke na agenda na bango banote yo ah monsieur Kingandi to pesa ya mutu na biso nyoso za kotonga nyoso za ko sala bazo yebango na zo répéter bien encore comme avant-hier ce qui s'est passé na Goma ce qui s'est passé na Bukavu leurs amis on va venir cause mbongo ya corruption pour déstabiliser le Congo. Bazwa qui va que non, c'était en cachette, c'était les Congolais, bien sûr. Bayebingate, Congolais, Bayebita à Tonga villa, à Tonga hôtel, à Tonga château, à Tonga immeuble. Qu'est-ce qui est arrivé après? L'herbe, tout va côté, va gagner Goma, Luka Kinan, résidence, Wana, Pire Bango, ou Bambon, Bango, Boma Bango.
baboma bango. Bon, moi, ce qui est arrivé. Et bon, il y a que trahison et dans la salaire. Tout ce que nous faisons aujourd'hui pour bloquer le Congo, mais je vous assure, croyez-moi, 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 je vous dis, bon di melangai, nandega na zola sabino nzeto bon di melangai. Tata kimbangu dans tout le monde. Tata mpungu tulendo. Nzambi mpungu tulendo. Oyo azali kolo. Oyo azali mwana makamunyoso. Bankoko na biso. Nkoko nkukumpemba. Nkoko nkukumpemba. Kolo mabele wana. Azotala bino. Azotala bino na lebel bino azotala bino. Azana contrôle. Boka de te bakoko wana no baso boaka bango. Arrêtez. Na sinele bino ke bazotala bino. Ba observer bino. Na belele ki mingi. Na belele na bina tika pour une chose de comprendre. T'es à jaloux. Aza bo tout ça. Na belele ki bino te na jaloux te na lingine bino. Bondi matena lilo bozo côté ko tchate ti ko ndimate. Mais beaucoup regretter. Ceux qui vont changer t'es avant qu'il soit trop tard. Ceux qui vont changer t'es avant qu'il soit trop tard. Na le belabino, na tabino ntetoyo. Avant il sera trop tard. Bon changer. Bon changer. Babena Congo, Congo kolimbi sabino. Bangkok va kolimbi sabino. Pour être bon faciliter ba musala. Monsieur vous continuer ko tia ba bakal. Ko tia tata kimbangu na ntungula bakal pour la libération à Congo. Ceux qui vont continuer ko bloquer la libération souveraineté. Ya Congo dans totila. Mabele wana. Mabele wana ya Congo. Eko sanza bino. Bokinga. Il est grand temps que chacun de vous retenir balobana lobi na butu adelo. Boluka boyeba. Bangkok wana balobi nini? Balingi nini? Vous chef coutumier, vous chef de terre, vous batitre nyonso bino bolingi. Botika kokosa bakonzi wana. Botika kokosa bakonzi wana. Bolobela bango la vérité. Boyebisa bango bosolo. Bolobela bango bosolo oyo Bangkok oyo balingi. Oyo nzambe alingi na mabele wana. Bangkok wana banyoko maki. Bangkok baki besclave. Bangkok ba mona ki pasi. O bakata ki maboko, makila etanga na mabele wana. Bangkok wana nyonso. Baza ko sepela te. Baza na kanda. Bokinga bien. Baza na kanda. Luka oyeba. Qu'est-ce que tu dois faire? Na butu ya lelo. Qu'est-ce que tu peux faire? Na yo, na libota na yo, na entourage na yo, na ba proche na yo. Ko sala ki te kite, ko sala ki orgueil te. Et ko foute rien. Et ko foute rien. Papa, oki vidéo yo, partager na bande. Sera bande ko ndeko, oki vidéo yo, oki makama lobi yo. Bokeba. Bokeba, mikoleza kota. Bokeba, tata telemi. Bokeba, kolo mabele wana nkukumpemba telemi. Na pesi bino nkukumpemba, kolo mabele wana, oh bozo leka na Kinshasa, wa, kolo nango a telemi. Tata kimbangu dan tungunwa. Bazana kanda. Bazana kanda. Bazana kanda. Na bimiseli binyango baza na kanda. Baza na kanda. Ja o nyonso bozo sala. O nyonso bozo sala. Kobanda yo mwana muke. Ye école gardienne na lupangu na bino, na ndako na bino, na balabala na bino, na quartier na bino, na commune na bino, na ville na bino, na pays mobimba. Ezala ozala professeur d'université, ozala étudiant, ozala fonctionnaire, ozala nani o militaire, o nani ba grade nyonso ba fonction tout. Bangkok bazala kanda na bino. Bo trahir mabele wana. Bo pesa wana maboka banguna. Bangkok wana balobi kaka bino fo longo wana maboka banguna bo zongisa wana maboko
ya bankoko na biso kaka bino moko. Les revenants sont là. C'est besoin couranté. Les revenants sont là. Oh, papa ça le baki na bien te. Ah. So no benga na privé au lobby. Soki olingi ko benga na privé na kanti ba ndeko ebele ba yibi numéro na ngai ezali plus 32 466 110 192 to 190 0032 466 110 192 192 ndenge balwaka na ba français. Donc ça dit que c'est à nous biso ngana yo ba kolo mabele wana ngana ba kolo ba tous ali biso na nous conscient to respecter respect ya bankoko na biso respect na bango ya onde muteko pesa biso lelo pouvoir ya kosala nyonso ki ya solo pona ke pesa biso nyonso otoko belela to bénéficier na mapamboli oyo ya Congo dans totila mapamboli ya Nzambe tata mapamboli ya bankoko na biso mapamboli ya mabota na biso mapamboli oyo ba parents na biso moto bloqué yango biso moto bloqué yango toluka balingi nini toluka toyeba balingi nini balingi se comporter ndenge nini balingi tosala nini te. Bon, me tourne ma question. Mes chers amis, pasteurs, croyants, évêques, imams, tout, titre nous sommes fou. Le Bénin Congo, ce sont des billets, ce sont des papiers. Et là, comme nous lingi, ils ont papier. Mais papier, on a besoin d'associer à âme et à batu. Tout ce que moi je peux vous demander, vous, libérez ces âmes. Libérez milimo ya batu wana. Bolo ngona kati na lokuta. Bolo ngona kati na lokuta. Lokuta uchi wapi? Lokuta oyo uchi importé. Lokuta oyo alisifera tie bino. Oyo bozo kosa bandeko na bino. Pote lisifera yena or ya lokuta. Ayena argent lokuta. Pote yo kosa bandeko na mobulu. E bandeko wa kote na mobulu. Ozoy bango que yo dans la base. Ozoy bango que ce que yo kanti que yo va se sauver, non mais le botan que se sauver te. Le botan ko futa. Le botan na yo pasteur évêque comme zo tambola mobimba pour le malheur ya ba congolais. Ya luka ndenge kano to nuire bango no sala ki na 2018, to nuire bango c'est na 2006. Biso ba religieux, kaka biso seni biso, 5 ans, kaka vous. Ok, batomboki, bankoko, batomboki. Oko yela bino, nan bomona te. Bo kama, oh, baba sabi no bango. Boko mona yango. Ezo yela bino. Bato bozo tumbola bango bakolo mabele wana. Ba matsaki mai. Bonela kite, na na 4 bina kitsaki mai. Ba yaki na kanda, bazo na kanda. Babuka ki banzela. Bokazi bo calmer bango te, depuis bo calmer bango te. Baokaki mo wa quelque bana met basenge na bino bandeko bozo ke encourager le malwana mbolu ngwana nsela ndo samo te nzelo to linga ngol sute nzelo nzela kufa o nzela importer oyo bayela biso kufa bali ba garder kufa wana na kati na biso pona ignorance na biso bolu ngwana kati ignorance boluka connaissance on ko permettre bino boye boza bantu et bango ba yebi ke boza na bantu boza capable bato wana bayela ki bino yango ba bike boza capable ko bima na sorti na kati eloko wana ente vidéo ebadel mais ce qui bino mo bozo yeba te boza capable na biso bino que vous êtes capable de quitter ces milliers là il y a mort il y a trahison vous êtes capable et vous serez félicités voilà matondo bingi tata mpungutu lendo apambola moko na bino akota ono sa pesi bino lelo e kota na kati ya mitema na bino boluka na libanda te aza na kati na bino bo se manifester bolakisa bolingo balebela biso bolingo mibeko mpe misala na kati na ngo milakisa ya solo tata kopesa bino matondo ezala yo za nani o mabele ngai elekaki mingi
Salak au moins, attaque au moins 2 ou 3 bananes yo, bazala pardonner, ba koko na yo, ba koko ne koya, le bazala pardonner que non, ate, a limbisaki, a ndimaki, na dene minute a comprenaki, et que ça malamu pona yo. Mais qui t'étit, aux autres quand c'est théâtre dans le monde, il y a solo ka, non, c'est rien, c'est l'homme qui a peur. Ah bon? Et koya. Voilà, matondo, la binoto koutene mokola lobby. Lobby, rendez-vous et pesami lobby 20h. Nzamba pambola moko na bino, bosa ndeko na bino ke toye na kanda. Papa Sala aye na kanda, fimbo ebeti. Fimbo ya kekele ya tata kimbangu ebimi yangoyo. Fimbo ya tata kimbangu yangoyo ekomi na réalité. Ekomi en réalité. Oya monaki, bisikala tambolaki, oya monaki, bisikala chaki makolo. Abenda mato, à comprendre que niveau nini papa aye nango de là ande comme souhaité et suma sécurité comme réalité, n'est-ce pas? Mato domingi alors to kutane lobby na 20h nzamba pambola moko na bino bo partager, merci matondo mingi na ba like na bino, matondo mingi ba care na bino, matondo mingi pe na ba onyoso oyo baza ko contribuer na chaîne la biso pour être to beto futata courant to foot internet nzamba pambola moko na bino kimia ya tata nzambe esengo ya tata ezala kati na mabota na moko na bino matondo ingeta ibobo